Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Yeah. Naga naza kuye biso naga kilema tukineko kutala na biso avis de public naga ko kilema tukinde parce que le long ndeko ezane fin parce que le long ndeko toko sepela yo mokope oyo binenga avis de public et benga ka ba musicien pas comédien de comment Abidi Pibi. Didier Masuki. Abidi Pibi. Chez Didier Masuki. Abidi Pibi. Didier Masuki. Abidi Pibi. Merci, salut, chers amis internautes, Bambo, Tenabino, tout, mais sans qu'on a Didier Masuki, Mobile Mandé Fapembe, tous les micro de solité, en tant qu'attaché de presse à King de Kimakuta, l'homme qui a mis dans Coco, le souverain Jiben Piana. Donc, Bambo, Tenabino, Père Posali, dans souhaité, Bino, merveille, au royaume, nous, ce Kimakuta, et soutenir, pour soutenir pendant longtemps, il y a, pour préparer, un préparatif, il y a, single nation Bima et puis les marchands les Rivekono na Combo il y a les King de Kimakuta les marchands de Rivekono à PC Bino tout a souhaité Bino tout ma meilleure vœu beaucoup tabané qui toque on a comme le King de Kimakuta Bino tout oiseau quand c'est moi nanda ku oiseau là na ba clip na YouTube Bino tout partout oh vous allez dans le royaume de Kimakuta dans 5 continents a souhaité Bino ma meilleure vœu. Chers amis, toko solo la lelo mouké parcours boyebi toko mi lelo mouko la souka. Totika na journée mon kopona toka kota année ainsi qu'à 2021. Nous sommes pas la bino en tout cas to remercier Nzambe trop puisque a pesa que les Kimakuta makasi oyo ya kosala eloko oyo bino to za se pena hors de mondial de la région Kitendi Bolanda qui première chanson ezali bongo hors mondial pardon des régions qui t'ont dit tout va clip à danger na Lyon Nzembo texte qui tout le monde dans ce pays là et Bolandi a mis balé jeune premier Nzembo a aimé beaucoup tout le monde d'accord ba texte moko ya sakanate nkunga efane na ndingo sakanate donc bino tout au PC bino comme merci mais l'autre to kolobela mingi comme toujours ya lequel qui m'a coûté tant que attaché de presse qui m'a su qui veut parler que oh ça le bateau tout zéra qui tout ça au moment où on va confinement et kangibiso tout ça du travail il y a trop dans l'équipe de Kima Kouta OK de gauche à droite Paris aller retour tout mais le métier tout ça on continue caca
Au monde de l'Union comme Nanzela Paris, tout le monde a sepelé. Qui n'est pas dans le Bela, le Bumbashi, Congo central, dans Mbushima, partout dans le protocole, nous parlons par Europe, Amérique, Asie, pas que le King de Kimakuta. Partout dans le monde entier. Bon, mon texte, c'est que nous avons un texte. Nous avons un texte. Le texte, il y a le King de Kimakuta. Le texte, la première chanson au hors du mondial de la région Vitendi. Tu es dans le deuxième chant. Vous avez un texte, et vous avez un bigantum. Vous avez un texte, vous avez un texte. Oui, c'est vrai, clip ça va bien, clip ça lengue, ça dit toko, oui. Pour le King de Kimakuta, ils ont tout fait le meilleur clip il y a année 2020. Clip, il y a le King de Kimakuta, et ça va un bateau dans Lyon, et puis il met un clip. Donc, des fois, malgré ça, mais nous avons un texte. Les deux tours de Belamingi, Masananga de l'Otoma, Bambo de Pauzali, de l'Otoma, Nionche antidopage, Bambo de la Bino et pas Bozali. Beaucoup sanaté, Boyaka Mingi Mingi, na salon la biso, ya salon et ma coiffure, na si 29e rue, 29 bis, na Genève, ils ont 200 mètres à la gare, 29 bis rue de Lausanne, salon Emma, meilleur salon, et au Sakanaté, Boyaka Mingi et Salakabe, c'est Minombasi, Motema Isa Bambo de l'Otima et pas Bozali. Donc le Blaming du Cameroun de King de Kimakuta, depuis le banda qui parcours, il y a préparatif, il y a bon Oyo. Si nous avons vendu awa, tout le bela beaucoup monde a vidéo, nenge to banda qui kokenezela Paris na studio tout beaucoup monde. Kasaba to bana nenge zala toujours mbote na bino to soutien na kaelo Oyo bikansumo les grands policiers wa mbote non et pas Ozali kulutu Mangela. Vous êtes avec nous la passe, mais surtout monde à Paris, vous êtes à Paris, vous êtes à Kulutu Hachamo Voto, Bambotino et pas Ozali, Nienge Ton, Bambotino et pas Ozali. Et sans oublier mon collègue à moi, Telimola, Bambotino et pas Ozali, Pena, Ozali Kinayo, Tozaranayo, Kukundila l'équipe de Kimakuta, vraiment, Bambotino et sans oublier aussi Migueniema, Bambotino et pas Ozali, Bazamba de Oyo, Bundi. Donc, Bunda, pour le King de Kimakuta, va porter vraiment un plus, porter, puis surtout un plus pour la réussite. Et donc, le King de Kimakuta, bon, ça déjà réussite, tout le monde a dit, on a dit, chaque fois pour le battre, bah, on a dit, on a sakanate. Donc, on a d'abord proposé, Bino, Ninge, tout Kendaki, dans le studio à Paris. Après studio, tout le zoom à plateau, tout continuer, tout ça, donc, bilan, et année Ninge, les cas qui année 2020. Aucun studio ti na nenge le loto commis et pas na vendre des binos. Voilà d'abord extrait nenge tout qui na studio et tout ko songa bona patona. Avec du public. Donc tu finalises bon ça là quoi. On a bien boulot vidéo. Et l'autre tu vas dans 2 jours il y a disque 2 jours vidéo. Mais par contre il va demander des autres. Didier Masuki Mobala Mandé. extrait. Voilà. Bon. En tout cas, pas rien à commenter. Merci beaucoup pour tout le monde. Bon, on va tout en tout cas. La religion. Comme toujours. Merci
trop. Que ça va dans ma vie. On a un sentiment, on a un symbole ici. Joseph Abungawa. On a dit ma Mikolo. Yo. Comme toujours. Moschino, Tolicolo. T'es dit moi les secondes années Ali baloba toujours pas balamba soupa bien. Batali ba kana ba épices, ba mamba bien. En tout cas balé kinanga et au salanga plaisir bo betela des baki amen. Baki amen. Parce que les locaux quand on parle de la musique, la référence il a bêté la bise l'eau au Morotil, les lots. Personnellement, la CPI trop n'engue besoin soutenir Maréchal Makuta. Oui, oui. Donc vraiment, c'est un ami. Donc, bisous de ça, c'est bon, c'est vraiment on a yepo, on a soutenir yepo et loko yo et que il bosse. Donc, Azap Benza Oyanga. Donc voilà. On va mettre sur ma boue. Mais là, on va s'appeler au Moko, au Moni, le commis Mon d'amour. Il y a soutenir là, mais il n'y a pas un asile. Il dit que la musique c'est Victoria. Nous avons marqué la musique. Nous autres aussi, ici, on a été dans un studio, on est sur ça, là-dessus, après, vous comprenez? De toute façon, merci Yaya. Nous avons parmi les uns, sur le système, on a vérifié. Bon, on a bien vu joli. On va parler jamais dans Victor et Leison sans qu'on va parler de la musique. Parce que tout musicien est dans la Victoria. Où tu as vu pas? On passait pas bien la musique. Voilà. Bon, Mugasuka, c'est très important. Au moins, la musique a un âme. Oyoki, Banze Bouma Balokole a joué. Mais ce qu'on est là, Boyoki, Lokole. Alors, Kolo, président, Ikono, la Yakara. Donc, ce qui fait beaucoup la Tchaka est président, il a dit pour la série. Au moins, il y a qui a coûté ma vie, mais via lobby qui peut dire qu'il va agir. À Tchèche, il faut le voir, voilà, à ma musique en théolo. Vous mettez les mabou quand même. Peuple africain, peuple congolais, surtout Banangola, nous avons un nombre de bateaux dans le studio. Ça fait 7 ans, la France m'a fait des abachutés. Nous avons au Salango, sans cliquage, ils arrivent au Congo. Félicitations mon frère. Les évaluations depuis 2013. Voilà, chers amis, Boutsukolanda, le King de Kimakuta, voilà, nous allons dans studio, à Paris, bon, plein au Saganate. Studio, on a tribune tout le bâtiment de Kelaki. Donc, pour la première fois à Paris, studio et ça la plein. On a pas comme ça, on a à Paris. Mais pas ça va plein au King de Kimakuta, ça a quitté dans Ayaki à Paris. 2 fois, tu es sous qu'on a plein au Saganate. Donc, vraiment, Bolandi Dengue et les gars qui sont à Paris, les King de Kimakuta, Bomoni, Bolandi, Nasi Bomoni, que moi, il y a un cause à une studio. Et pour vous dire qu'on n'a pas de gauche à droite, je vous dis que je vous assure que les locaux, il y a les Kings
de Kimakuta oyo ya mo to bengi mausolée wana ekosalama. Mausolée ekosalama makambu tout eza bien. Mais le king de Kimakuta c'est un idéologue. Anda idéologie. Ndenge to lingelo na biso esalamela na ba confinement oyo to kosala yango te na moment tout oyo ba confinement oyo ezali. Poto boyi bato ba n'importe quoi, ba n'importe quoi. To kosala yango il faut mokile songa bien puisque makambu tout eza déjà na maboko na biso. Le king de Kimakuta azana makambu tout na maboko. Na février, le 10 février, bon on peut délégation à Poto-Pe et aux Apôtres de Kinshasa. Le 10 février, et un jour, Oyo, Bazako, qui remettre Nzoto, ya Nyarkos, na maboko le king de Kimakuta. Le 10 février, voilà, on a bien. Le 10 février, ça date où il va se remettre corps, ya Nyarkos. Donc, ma mikou, au milieu de tout la mikou. Bazako, il repère ça, on a maboko le king de Kimakuta, le 10 février. Et événement, on a date au repère ça, le jour à février. Date au pesama à partir du 10 février pour ba date oyo ya bien oyo mokile bozonga comme il faut ba gazette tout formé comme il faut ba frontière tout fongami makamute ko la ba masque makamoko maman de style net ko ça événement parce que on a événement oyo botikala na histoire na monde mausolée au salama après mausolée etikali eloko oyo ka ke ba touristes so ba ke na Congo ba saper ba ko vérifier yango ba ke ba tiembo ba koti ba visiter ba photo ko tikala délégation nyonso oyo ekokende ko sala eloko wana ba ko graver ba photo na bango na kati ya mausolée wana eza eloko mukete donc ya moment de king de Kimakuta ba blo mzo mike ba polémique mike il n'a pas besoin de bino ba boka mike wana ça veut dire mike je vous dis que wana ça ba biloka mike le king de Kimakuta il n'a pas le temps ya Rolanda bino puisque eloko asali na me salamate gouvernement déjà petit faveur ni kana tout déjà c'est bon makamutu nécropole déjà au monde on a fait nenge ba nous a place na nécropole o ba sala mausolée wana donc makamutu c'est bon bolandi nenge studio leki nenga kina nous c'est bino de kam oyo muke nenge elikaki tuyebo mo le kambo après avoir studio tant tozongaki le king de Kimakuta attaque de l'orga mais clip autre c'est la moi c'est mieux c'est la clip oyo na Lyon c'est mieux c'est la clip oyo na Lyon biso tout ba jenga Samuel biso tout donc ba c'est bidon basi ba ba massa à Lyon tout au kangane de que non bon tout suite idée de que bon il faut ça la mana na masou na bateau pour la première fois. Tout le monde a bâti, c'est pas ça, là, je pirogue, matin, pirogue, mais na boka ma masou pendant 4 heures, c'était que les véhicules nous avons ça le quoi. Bolanda, après que on a biso Paris, nenge to salaki clip, nenge ba préparer clip pour besoin clip à Victor ko bozolanda. O ya hors de mondial de la région Viteni. Bota clip à nenge elekaki. Bolanda bongo to besoin bongo na plateau na biso, bolanda clip na Lyon. À tout de suite. Nga vraiment nazalaka très scolaire mokili etindinga na bongola yanga la vie ifelekanga miso te nalingi nalata linzaka nyonso mama. Son Excellence Désiré Cachemire et Berande Kolengele Fumu nazalaka très gentil kitenge bongoli motema na ngai mpika nsumbu la jeune premier na Switzerlandais vraiment chabe elekinga na motongo esilisi yanga bapase tina suka jeunesse alelo makambo echange mwana moke mokolo moto nyonso azali responsable na ye nga vraiment nazalaka très scolaire mokili etindinga na bongola yanga la vie ifelekanga na miso te nalingi nalaka linzaka nyonso mama. Dieu le grand-père de Das Ayel Nitu patriarche labiga sombo nalata kitoko krifalelo lojiyamba moto Gianni Versace mazamatomo nalata nanga la vie eza mokuse
Simon Gomes Bamba. Série à distance et la évolution. Thierry Mugler, Guy Kemberse, Romeo Jiki, Yoko Koshino, Zapata Sembe, Kafa Westone. Julien Wakanda, Manu Kosi, Sensei, Lievin Mazeko, les boss de Bienne. La biga sombo, Nalata Kitoko, Rifalelo, Yoji Yamamoto, Gianni Versace, Mazamatomo, Nalata Nanga, la vie est à mon poussé. Love Africa Moutier, Michel Kisonga des Zurich. Série à distance et la évolution. Thierry Mugler, Kemberse, Romeo Jiki, Yoko Koshino, Zapata Sembe, Kafa Westone. Après c'est l'homme sonné pour que baloba Nazalaka allure ngai biga chumbu Nabetaka forme bato bayebi Amede bakora bana yebaki lisolo yango Gary Cooper, Jimmy Chapa Jeune premier Polo Mbengi Amsterdam Gabi Mapota Papa Dior Kalusha Mputuma de Switzerland. Moto na masanga bakutani elongo babandi ndeko benda liwa na mosolo ekosalanga mpasi na motema Maréchal Rive kono mwana moto yeye bamvata batika liloba Rive kono matuka bandako bambongo ekotikala ekiteni na yoyoko kene na mona. On a remercié déjà Bateau Baye, de Elaxi que Bateau Baye babanga na bango combattre. Pour les on mini bakimi hein. To le baye ke ringi ala kiawa mais bon on comprendre mi super on a jeté Baye té mais ndé o Baye ba pena ba prêtre pour image otambola. Na minute autour ba RTNC azozwa biso na mayele donc et c'est on a liboso ya ngwana dona bandina on a remercier Batunyo so Baye pour Baye déjà bo Elaxi ke bana bolingo makasi nzamba pambola biso tout ça la voyage a bien pour toi quand même na 4 heures wa peut-être comme un petit Paris l'esprit hein? Donc voilà quoi donc bobanga tete au monde ba paysage a bien ba il y a bien nayebi ke misu peta msumba liboso ba mata bobanga na bilote po eza boato tene total la ya Mali o bat bakwe bakufi vous comprendre hein awa tuza penza na kati ya VIP quoi donc nako bandela ngo ndengwa na masuki les grands billets de Paris Andy Iris à lakisi bate belene tozali awa donc toko bombater pour la vérité à lakisi bate belene tozali awa Andy Iris to lobaki idéologie ya l'équipe de Kimaku tozali to valoriser ba artistes africains ba styliste na biso ba modéliste alors Andy Iris azana kata idéologie yé o tozana yé moi le Andy Iris va quand même impressionné. Bonjour Andy Iris. Bonjour mon frère. Évidemment yango e bandi lelo to kosuki ça bandi poto banotambola na ville à Lyon nous allons qui na eu dans ba séance à studio ba plein à craquer dans Paris et lelo dernier jour impression les années impression yango to bandaki masolo yango comme la dernière coup de sifflet et le va vient na nganya ko salobaki petit frère boleli na luté bokolela yango moment yango to komi kolela dernier jour yango mais vieux azali mutu moko faut respecter so nazo pole vieux parce que je sais et vieux ya linginga trop ngai na vieux toza na relation moko pona ngai musala na ngai kolatisa moto ndenge couleur elamba na ndenge musique etambolaka na habillement etambolaka na musique
je suis avec le vieux, on va continuer naïe, tout va autour naïe makambo naïe. Et puis na sepeli à toutes les personnes au Baye Awa, na ban à Lyon tout, na Playboy toi à Lyon, na sepeli à tout, au Seni vieux. Viva là, Nyarko Sakoufi, papa oui Makoufi, Mene Akoufi, mon tout chikali naïe. Parce que les alliés qui m'accoutent, les alliés qui m'ont envoyé, babinga les lumières, les lumières. Dans mon moment il surtout soutenir. Andiris il est avec lui pour la BMA et na sepeli à tout, na yomo ko Suisse au petit côté qu'on a Rivenco nous pour soutenir un petit mot pour l'événement de l'automne masu yango elongo de kei. Vraiment Didier masu qui na sepeli makasi quoi na événement oyo. Ko vient en arrive à ebi na koza na e ko na ebi na koza na e tango bana masolo na vie kende ko simba. Alors le jour jango yango quoi. Donc minga ko le bezate bala mai ba ouvrir ba mongo. Nengi masolo zo kende la mais faut me pesa faut me beta mi deux fois na sepeli na bala mai ba monnaie na terrain na moni na que non deux fois quoi. Donc minga ko le bezate yobi kanga plaisir à toi colonel. Famille un petit mot. Ouais. Ndenge ya liwana kutulo ke toika poto appuyer vive kono ngaku na ina be événement mwana koko na anniversaire lelo na Lausanne mais na lobika o ya ba dernière balle ko salama le société le salama le société na niveau na biso donc faut que pouyer le société kono on a abandonné anniversaire ya koko na ngai lelo na Lausanne la tonne de famille Fernand la copine donc na limite akende ga liboso. Plaisir à toi. Tous appelés Djenga Samuel. Donc, Oeza Royaume qui m'a coûté, Bozomona. Au petit frère propre, il y a le king de Kimakuta, arrive un kono, les Royaume. Bozomona, il y a Kanina, il y a Mystique, Kan Magique. Djenga Samuel. Jouna Mwekoki. Olobinini. Voilà, on fois Pembe. Donc, awa, c'est le prince de Kimakuta. Descendant à King de Kimakuta arrive et qu'on le maréchal. Ah, toi, on a monde d'un nouvel ordre mondial, il y a sapologie. Donc, awa, n'ayez fait ce que vous faites dans le lobby. Masou et Keyi, quand on a sobé la bois au côté à Baboukanaki. Masou et Keyi. Mais Keboye, n'ayez dit Masou Kabagi, pour que les Mbappé album mango. Donc, on a mis en le batté. Ça c'est le prince Djenga Samuel est tout puissant. Plaisir à toi. Bana poto bana mikili. Tous appelés na Kisangala. Mobala maboko pété. Il y a ça représentant la forme en Angola. Les kings de Kimakuta ça partout dans le monde entier. Kisangala. Il y a d'autres makoto pour avoir chez Andy Iris. Faut toujours relaxer Andy Iris c'est ça la propre quoi. Masou est un Kei. Net au Kei album P et Kei. Donc moto à danger. Un petit mot. Bon, il y a bien Zaga. Mon colonel. Vraiment, tu es venu pour féliciter les Kimakuta. Bamba Zévéo. À saluer le Mongo. Tu vas aller sous quoi un jour tu vas aller sur idéologie formée. Pas si n'anga Zaga. Bandeko baloba ke bango ba pena ba saper il fallait ba to matana bato mais ndeni ngana ye ba yete esalinga ka moi souci mais il y a bien Zaga que tozana kati ya masolo album oyo donc to soutenir jusqu'à la fin to bi que c'est Simbi et Vandik pena kitoko minga ba TV na Fandi yene to Andiris yene to consommer mikolo nyoso tinangola to landa kaka yi donc ni na sabo na nga leze biloko na beti na otanga bakombo nango te nako tanga te mikolo to saka andi nde masa andi risa nde masolo ala vient na biso akati donc j'ai ça bien qui ça pas ya manager hein ça trop c'est là non ça Chekito ça va Chekito tapena le président Chekito Mushashino au monde entier boyebi il pas de la partie ailleurs pour soutenir et loko o arrive un kono tozona nana na masuwa Masou et Keyi, les grands prêtres Chekito Mushashino, tous en est awa, les grands prêtres Chekito Mushashino, tout le bas qui le dernier jour pour réaliser ma clip, il y a les grands Kimakuta, Rive Kono, tout le monde y a qui depuis lobby, tout ça qui n'a yo, mais le long pour la moyen en gros, tout ça le bagage, le monde n'est Masou et Keyi boy, n'est pas album.
ezokende olobi nini na eloko Mango tout d'abord na Yemoko Rivekono, toujours idéologie à Papa Wemba, toujours idéologie à la musique. Là, soki na Yebakaye, na Yebaka na Ye na sima Papa Wemba. Il y a na collègue na Ye, Pacha Mikili. Encore une fois, Pacha ici goza na Jena, et la musique a temé, Mango Gotoya ya on est ensemble. Car nous avons dit que le bateau n'est kendi keibo, ko kenenyo soka yango. Donc tant que tu allais avoir l'idéologie à grand prêtre Papa Wemba, il fallait que tu ailles. Encore une fois, merci Livekono, on est ensemble et voilà. Merci beaucoup. C'était le grand prêtre Chirito Mouchachino, le biba artiste et pour soutenir mon ninga de mango artiste. Nous appelons Taylor Vanam, moi Sinzambe, artiste amené dans beaucoup à Lyon, avec soutenir les kings de Kimakuta. Pour les kings pas soutenir Kaina, ba soirée na Kaina, ba pique-nique na Lyon, moi Sinzambe. BBC Taylor, bonjour. Bonjour, je suis vie du public. Salut à toi. Merci à vous. On a un événement, on a un salamate. En Afrique, tout qui a comme un clip, pour passer 4 heures dans le bateau. On a un événement. Premièrement, on a merci dans le monde entier, précisément dans Lyon, et puis dans la Suisse. Ça va hypocrité. En fait, on se soutenir en fait. Donc, vieux Asa déjà, vieux Mora déjà accueillant, à ces Karakaka, déjà en zone album naïe. Pourquoi pas te soutenir? Vieux Asa, on a ma campagne tout, donc on soutient après Taylor Vandam. Pourquoi pas Taylor Vandam, moi c'est de ma soutenir? Donc, je suis là pour la vie n'angaï vraiment. Donc, que du bonheur, album moi qui est le beau. Déjà, Massou et Kende, on a bas. Massou et Kende. Donc les autres au Kende, voilà donc. Merci à toi. Merci à toi, Migueniema, Barabi, avec Rivekono, il y a 5 sacabattu tout. Après ça m'a cassé un beaucoup et Sangani, à Migueniema, à Didier Massouki, Biso, tout le monde a si ma blili, c'est Migueniema, on Didier Massouki na blili. Pour vous dire que Sangane Lekine, Kokabana. Tout à fait un grand prêtre, Achamovoto, Grande. Donc, mon vote aïe. Mais tu comprends que non, mais je suis une star quand même. Banamaï, je m'adresse à ma petite Angola. Et pas à Vandaka, prêtre Nabino, Azali Awa, pour soutenir le king de Kimakuta. Il veut qu'on ait dans la salle 21 émissions pour aller, pour tout le monde y nani. Je les apprête. Mais nous sommes ça tu parles pas de toi, tu parles que de lui. Le king de Kimakuta, on a hors de mondial de la SAP, artiste musicien, Oya Sala Makambo Belé, premier jeune musicien, Oya Yemba. Après album, il y a Papa Wemba, Nenyarkos. Nazalaka très gentil. Qui t'aime de bon là-bas, tu es sur le thème. Je vais dire un moment, on est étudiant. Tant que moi, je Malamoko na bongo la montée, plus grand sapeur. Et puis, dans le king de Kimakuta, il y a un sapeur tout à Oya. Je vais me distinguer. Je suis tout en Dior. Et rare, hein? Et ça Dior? Dior. Ma petite langa botala. Ça pas tu as mouké de maison qui a 8 000 €. Ah bon. John Lobb. John Lobb. Vous êtes riche, hein? Il y a des riches. 8 000 €. Il y a que moi, ouais, à l'attaque, chaussure à 10 000, bateau à Boyaka, qui va la prix, bandima. Le long de Elbino, il y a 8 000 €. John Lobb. Donc, je suis tout en Dior. Bobo Sanate, le col à Massoua, EKI, album P, EKI. Mais, le 10 janvier, j'ai à dire, le 10 janvier, à Paris, c'est cause à la proclamation, il y a bateau au Balata Kabilamba. Ce qui est moni na yote, c'est que au Kimaki. Ce qui est moni na yote, au Kimaki. Alors, on a petit moko à Salinga surprise à Waye, à bien vieux. Comme si on a la tête, mais on a une valise à Bilamba, à l'hôtel Pechanga Wouti, Luxembourg. Le 10 janvier, on a le but qui s'en là.
akomotia bato na ye petit oyo donc azali mwana azobeta elamba donc na kati ya Luxembourg donc le number 1 ya Luxembourg Nangola pe Nangola aza petit na ngai azalenga pe na Angola aganya ba trophée ya bilamba na Luxembourg donc na moni valise dans un hôtel a fungolé linga plus de 2 valises il y a forme donc aujourd'hui je vous présente Kisangala donc il est à côté d'un nouvel ordre de la SAP dans le monde à côté bana nangai o bana nangai il y a Paris équipe de France doit accepter Kisangala à faire partir l'équipe de France mais représentant Nabino na Luxembourg donc dans l'équipe de France bino possible confirmant alors na conseil bino Kisangala c'est-à-dire beaucoup ko longwa pe awa beaucoup ko tala yepe invité bino pe boye donc petit elamba blouson nde blouson na éviter ceux qui n'a ko placer côté à forme ou bien n'a ko placer côté à blouson qui peut sera la côté en tant qu'habilleur là ça ka fait mayelo ola ibe pa na bino la continuer la ngoka bongo ko la tsaka bandeko za musala bo sante a Italia ata oyo aza penza mystique donc baza ba ni balela mera wa mera yebisinga niveau ba weston et donc ça ba jeté alors le kenga na loba masudi ye moko ameka na ko tuna masudi ouais le plus grand couturier Oyazola Tisabiso Andy Riss là qui ça c'est le couturier il est congolais issu d'une famille noble mais il est couturier voilà il est couturier il fait partie il y a le royaume de Kimakuta notre couturier il est là donc Zali Kolata et pas Andy Riss bon c'est que là que tous on a couturier voilà merci et ça les seigneurs pour mon akayo banangola papa banangola bambote ebele acha mofoto pai grande papa Chouege azana bino bomoni vie na bino alakisi ya te que vie azakareka saper na Luanda mais naza saper tina poto je suis tout en dehors mi na au confirmer que vie à cosité alakisi pe sapato ya 8000 €. Je là il ba suka poto ka na clip eza plaisir ya trop komona Taylor Van Damme aza awa ya bibiso nenga mesala ko yamba biso na ebisaka bana na 2018 na mars na lobaka na bana Paris que makambo ko banda na Lyon yango toujours professeur nga ekobisa makaka toujours na Lyon de l'autre grâce à Rive Kono fona makambo ya film ya ba clip na ye na ya Vieniarka o kala mingi te ba osala mausolée donc ba icône ba otikala toujours ba icône na profiter na loba donc je t'aime fumuna rife malenga de loin mais bozali awa na kati ya bateau na Lyon je vous représente merci beaucoup tout monde ali bongo mon ciao mais bon monika que la promesse est réalisée donc dès que yokanaki ah baye par contre quand ça se fait tout ça bana mai tout baza awa donc le moni la mettre je pense awa mettre bobo paza wana et tomber donc à plaisir à tout on a vraiment il a cherché ça wana on a le nom c'est bien malé le bilanga namba akaboza bomba bilamba on a le nom on a dit Andiris c'est fait no que na clip na biso trois Andiris et l'autre c'est yemo il kana singa le nom likoloti kaka suko kaka sapato à part sapato à part c'est tout la jimé le tout est Andiris en tout cas bana mato consommer en besoin là c'est très important pour la biso et sur le peu moi la main ça soit bien merci Voilà, merci, chers amis. C'était pas facile, mais le King de Kimakuta, c'est quelqu'un à féliciter. Batouan Tchibomoni, Kolia,
komela ofele kolia komela ofele ba odaki ba Paris ba nena faut pas payer ba billet ba Suisse ba ke ba Lyon aller retour kolia komela bolandi clip nenge le kaki en tout cas félicitations à Oignon soit contacté Pierre Naye na kaka clip wana oza na clip wana ba BBC Taylor Van Damme ba Feza la star bino tout ba Mangala vraiment bino tout penza airbag ba mboti na bino super en état de le vrai chéri na Lyon bango tout bazalaki na kaka clip de bomoni en tout cas Touba il y avait tout le monde peut-être on a autant ba comme bien sortir sur une émission et retourne na awa vraiment bino tout ba félicitations na bino ba merci na bino au protagi ba Pierre na bino kulutu acha movoto bino tout nyengeton bino tout en tout cas vraiment kulutu Mangela bino tout bozala ko na colonel Freddy Longwenadio vraiment merci beaucoup tu ko la bongo clip nenge elekaki maintenant après avoir pour ça clip wana na Lyon ba maman Paris Christian kwa ça bien ça le king de Kimakuta. Le king de Kimakuta, il fallait que tout soit sous Paris. Tout soit qui Paris. Ambiance au sanatene bayamba qui le king de Kimakuta. Beaucoup on a même bien on a ba image nenge kulutu. Jina efonga za on ba kilo makamwa le king de Kimakuta et salama sous na Paris le king de Kimakuta ne mutu ay osala tusu makamwa nenge isalamaki. Et ça bien dans personne non de l'extérieur amené tout ça qui peut partir via et l'autre oil. Tout ça qui bon on a Paris et tant tout ça on a Paris bayamba ki biso ba play bazali ko lebele toujours accompagné de Teddy Mola Migenema on était là tous tout ça les missions avec la fille de Strévos Niakos tout ça quoi biso tout autre bobengo et que Janet Versas tout ça qui naie tout ça qu'on a biso tout bolana ndenge et ka kini ba maman ba ko lobela donc vraiment c'était super. Bon, on a l'image des gars qui, après avoir pris par Lyon, ils sont allés sur Paris et bon, Landa. Et puis, tout le monde sur Platon Abisso. À tout de suite. Marocain, tout le monde a calé Makamabou, tout le monde a calé na Paris, il y a zongisi en haut. Le gars zongisi en haut, kakuswa. Donc, côté on a fouillé, musique congolaise, peut que zong a n'enga danser, le gars y a na Makambo. Étant vivant donc la vérité est tellement belle donc album est album il y a vérité moi quand on a battu sur balanda ba parole ni o ekolo ba man album moi puis album il y a vérité moi quand on ba ngwana donc so muta lupa album ya lokwa neti muta tangi bible bien te donc Mama Pangweza. Papa les gens là. Bacharme nyose bima janiversas Mwine pelina katianda kugo Yosalina no elenge mama Seka pa mona mino na ya pembe Mali muso c'est que ça dégonne à biso à quoi tu toko trop surtout à bana palu voilà mano wa donc moi na pas na mapeza donc tous allez avec qu'est-ce qu'on a Suisse rive qui toko trop il y a sala pour bonne ambiance tous allez bien qui toko ça c'est ML de Bevilliers c'est tant toko pas donc qui t'a kuna et ils appellent ma comme ça c'est promotion Charlie
La robot c'est la terre, Tondolo Bilele, Bana Matadi tout, via Zoya. Ça veut dire aéroport royal et Yinda. Ça veut dire mausolée et Tobokaki. Mausolée et Bebaki. Ça veut dire Père Tombal. Si tu as un mausolée, ça veut dire mausolée, ça va prier, il y a Galiano, ça va prier, il y a na idéologie. Il y a Makambango pour honorer les papes, il y a religion qui tendi. Il y a Romoni, vieux à Roya reposaté, Parisais tout, na Kini. Nazo idée parce que mon vient quand a parlé dans les années 86-87. Tu vends, tu développes ma soleil belé. Aïe sans que l'homme a petit frère. Vous comprenez? Valère n'a pas de on a koufi. Mais ne baba liwa qui paraté sur aux mon colo toi mon amuki. Ça peut arriver que yo koufi avant ton a koufi avant. Mais petit frère quand ali kamo na bina yo. Son a koufi ko tike bembe na ngai te. Eza la trahi. So ko tike bembe na ngai la trahir ko la to bomi religion. 93 biso toya bapoto 89 93 bavie bazouta Suisse bazoya awa bagolf sende babintuka talo bavie bazolata danse bavie bapesa goût bafongola biso banzela donc yango nde omona bavie oyo beaucoup de respect mon vieux en tout cas baza bavie moko na respectaka bango mingi. Nous avons produit Batubika Tchumbu, les productions. Ça veut dire papa femme nzembo zo bima ya chassis ma si force à Italia. Ça veut dire mon côté le Didier Masuki, mon côté qui parle. Didier Masuki, Mandefu ya Pembe. Ça veut dire caméraman va filmer Jésus-Christ. La pèse qui bambote pour vient la Didier Masuki, il y a idéologie pena de bande bande ba ke. Aïe. Si ça bon nani alikuwa batono soto bazaki na biso oui na Kester on va kufi na kati ya boyenge ya muziki ya wana yeka sana onel wana wa invité biso ni mo tondi awa ya classe na ya wana mo kana tiki ya leki na telefone ya bolanda ye ona sepelisa ye pe ba préféré ba yamba bino lelo et ça ni nini ba mama pari ba poda kaka yu kaka et ça nini makambo de comprendre te avec dans le place o ya zongisi makambo ndenge zalaka kala na Paris ko makambo o ya lelo o ye mwana biso asali awa le grand chanteur Maréchal Rive kon rien et ça la makasuti pour rassembler toutes les générations à rassembler ma maman Paris à rassembler ma maman à Paris maman bonheur nouvelle génération tout ba marocain tout le monde a kala makambo tout le monde a kala na Paris ya zongisi yango donc zongisi yango kakuswa donc côté on a fouillé bango ke musique congolaise pe kuzonga na ndenga danser le ya ayina makambo kwa tout le monde a kala kusangisa boye na be koro pe mususu bayi donc Nzambe azana biso tous ngaye album mwana bima et ça le succès akoya pe koyemba na album nanga featuring nanga na nzembo nanga banzembo nanga bientôt zo bimalo oui kala mingi te avant décembre millésime pourquoi millésime pour vendre mingi donc ezui qualité donc la qualité on a ce qu'on a appelé ça comme millésime donc pour découvrir. Merci chers amis internautes. Bolandi nenge elekaki na Paris elengi ya kosakanate elengi ya kosakanate kozonga na biso na Paris bandeko sombele suka bisanga eloko bimakate bok e kubima clip bini Bolandi yango partout bozo mo extrait après de zozonga mama nana leli religion qui tendi ekoti confusion baweli héritage bapanzi idéologie bafaux prophète babimi ebele batraite bakitendiste bavoyo ya société papa wembani akosekese ebolamuka nsima na bino ye confusion
confusion ekoti wayaki makuta maréchal rive kono akokanga bino soki osakani mama les conseillers spéciaux Jean-Dominique Okemba Moranzambe Serge Pépin Itou Apoto très fort Fevose Niakose Kamine religion lelo helingani José Congo Papa Wemba Kumani Sima wa makambe koma Christiana Kwasai Zonga poto take bangaya Pepe Abuchi ngai monoko mokosolo mokomiso mibale bandeko nasala nini nawela nini sira na ngai Lucia Zazai Fernanda Kobil Papa Wemba Voilà. Bosu extrait à clip n'engue bimaki. Na ebisi bino ezaki dega bolanda moi muke nenge toyaki kosepela ngo na ndako ya lekima kuta na kati epai wapi bango tu baleka soko leka na kati ya royaume te a oza moki te mingi bakoloba lelo awa bakoleka na écran lobi boyeboye mais baleka na kati ya royaume ya lekima kuta na Genève bazwa pe ba plan bazokende nango pe pas citer les noms ici mais baleka bayebi tant qu'on a dit masuku ya bika ngamba na zapa na leka na kati ya palais wana na moment ba confirmer zalaki soki ezali ba confirmer te il fallait lekinga sala maman le loko sala ya kitoko makasi pona ko fêter bord ndenge vimaki mais dommage mokiliza ya biso te za mindele ba mboka to vanda ba pandémie oyo déranger monde botala ndenge to fêter ki on mke na palais na royaume kimakuta équipe na et tout ne to zava biso nyonso ndenge to fêter ki on anda ko bolanda image bakitendiste bavoyo ya société Papa Wemba nyakosekese bolamuka nsima ya kina ye confusion ekoti wayaki makuta maréchal rive kono akokanga bino soki osakani mama les conseillers spéciaux Jean-Dominique Okemba Moranzambe Serge Pépin Itou Apoto. Bien merci, tel qu'on avait dit depuis samedi passé, le 19 à la conférence, que le TOA, c'est la sortie officielle du nouvel ordre mondial de la religion chrétienne. Aujourd'hui nous sommes le TOA, le jour J. Le compte à rebours avait commencé depuis minuit. Donc tout à l'heure vous allez suivre les images et les sons que le maréchal Rive Kono, le King of Lekima Kuta, nous a réservé à cette occasion, en cette date aujourd'hui, et zo Yinda Nakatia à Genève. Merci, à suivre. Bese Kuka. Beaucoup mbote na batu nyonso toyeli mwana botami azobotama na 17h tomemi déjà ba musumula muntu kopo donc esengwa trop disque kendeka na ba bonne chance. Merci Masuki. C'est notre arrivage. Genève, avant de besoin de trouver Genève, c'est quoi? Tu veux changer ma tenue. Moi, j'ai tenu un voyage. Les besoins de mais changer tenue. Pour te côté ma caméra, à partir de 7h, Banama et tout le temps, donc vous allez brancher. En tout cas, de tout vous allez brancher pour tout. Il y a moins dans le Malelo. Première chanson, c'est Sing et les autres Malelo. Mais dans 2 semaines, tu vas pour que ce soit mais ils ont qu'il la fin du mois, et la fin de l'année, pour que tu aies toutes les 3 chansons la mission. Les restes, c'est un article vérifié. Merci. Rex, c'est un petit mot Rex. Les jours J, c'est cookie. Tu es pas vieux, tu es célébrer Chana Biso. Donc merci, Naroloba prêt. Merci Didier Massoud. Dans un mois, il y a eu. Souka. Ma vie,
Masuki, Mobala Mandefa Pembe. Colonel Produit Mbouenadio, héros d'Alombre. Tout le monde a mettre chameau taille à piège. Les années. Bon, là, par exemple, Masolo dans mon carré, donc c'est le premier pour l'événement à l'élo, quoi. Donc, Ninga de l'Obaïra qui est l'élo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les trois, quoi. Donc, voilà, la maillot, au monde, à Masolo, au monde, au Chigé, mais bon, aujourd'hui, Malélo, donc on est sur mon macasse. Donc, on est sur ma danser l'élo, donc, pour lire, pour mettre là, donc, peut-être dans le bas, on a su un grand maître chameau à l'eau. Taille à piège, bana pote, bana mikili. Bon, moi, nous avons mis sécurité à l'équipe de Kimakuta, maître chameau, taille à piège, maître chameau. Tout le monde a l'élo Moukolango, impressionnant les années. L'élo za Masolo, il y a signé les obima. C'est aussi la festin au côté le king de Kimakuta, baptisé comme bâtiment de maître chameau. Voilà, l'élo, tout le bas près. Tu es dans un total événement. Il y a Masugi, bien habillé, défouetté, somme trop. L'équipe de France peut féliciter Petit beaucoup. Donc, à chaque moment, qui arrive au monde, on voit au sein de Babilamba. Petit beaucoup la équipe de France. L'équipe de France, l'équipe là-bas. Petit moment, on a beaucoup. Oui, à Belgique. Oui, bien. Il me fait bien. Il y a Belgique. Bon, ma fan nyonso bolanda biso sikoyo tofongoli quand même champagne yo poto remercier Nzambe ndenge asali ke lelo yo to atteindre objectif to yaki na mais album ndena lobaki za mulai nzemwe uchobi malelo ezakaka démarrage album. Donc j'espère que Moussa Nassali mine bosepel nango ope bosepel nango te eza normal parce que ne baba ligouer les couleurs
Oh, vous s'appelle la montée, vous avez trois, ça va critique, je suis là pour avancer. Oh, vous s'appelle l'IP, ça fait encouragement, donc il est temps là. Donc voilà, alors je vous remercie champagne, honneur, il y a Batouakima Koutabalia. Jeunesse alelo makambo échangé mwana moke mokolo moto nyonso azali responsable na ye nga vraiment nazalaka très scolaire mokili etindinga na bongola yanga la vie rifelekanga miso te nalingi nalata linzaka nyonso mama. Son Excellence Désiré Cachemire et Bérande Kolengele. Merci chers amis, bon dimanche, il fallait que pour nous qui les avons monté la pandémie. Bozali na toye mitozali mitosaki même risque na ndako na droit ya kutaka tebe na ndako te metoaki na short ko mokile eza malamu te. To sisi au sepela clip oyebi ke bon ezanga raté. Tant artiste abim c'est loko, il faut à ça toujours conférence de presse. Il faut conférence de presse. Conférence de presse de Salamaki na bien. Il a qui bien préparé par Bigansumbu, le grand politique, le grand prêtre. Moi, extrait, il y a conférence de presse, les gars qui. Et comme d'abord, on a sur la plateau, on a le king de Kimakuta, les gars qui est, les gars qui ont quelques questions, moi, extrait, les gars qui sont sur la plateau, à tout de suite. Ba pensée te na suka jeunesse alelo makambo échangé mwana moke mokolo moto nyonso azali responsable na ye vraiment nazalaka très scolaire mokili etindinga na bongola yanga la vie ifelekanga na miso te nalingi nalata linzaka nyonso bongo de paskondinga Charlie Kindongo, nenga bakuna bango kitendi. Nazalaka très gentil, kitendi abongoli motema nanga Alpha Emporio. Komalanga na page mawete, vraiment chagrin ilekinga na motongo. Esilisi anga ba pensée te na suka, jeunesse alelo makambo échangé. Mwana moke mokolo moto nyonso azali responsable na ye ka vraiment nazalaka très scolaire mokili etindinga na bongola yanga la vie lifelekanga na miso te nalingi nalata linzaka nyonso mama. Valeloyo, Yoshi Yamamoto, Gianni Versace, Kalonji Janelli, Nalatananga, la vie est à m'empousser. Série à Félicence, une évolution, Jérémy Claire, Dick Mercer, Roméo Chigri, Hiroko Koshino, tokomi na kati ya bien ndenge eza prévu pour la conférence namoni yanga bandeko baza au complet wa zoko mabela toyambana kala yaka ta toyambana cheke mangoko to bayaya ouais alors voilà bonsoir pour na héros tokomi il faut na baka bonsoir bonsoir oui toza pe na maître comment awa ndena baki bâtiment na sécurité maître Chamon so na moi il obéit ça bien
pour la public na biso bazolanda conférence de presse ah oui oui toza pe na queen ya Kimakuta reine de Kimakuta yaka mama opesa moi bonjour na bato awa bayeba quand même qu'encadrement tu es bien tu peux dire bonsoir à tous les gens salut bonsoir à tout le monde. On est là pour quoi, madame? On est là pour la conférence. Conférence de quoi? Conférence de presse. Voilà. Alors voilà. Alors Sikoyo, Toketo Dare Motuka. Et puis après Tokutani Yanakati. Merci, Tchèque. Bonsoir. Plaisir vraiment de venir de remercier Bino la Négosui, tant la Bino ya Koya Osangana Biso. Boyebi événement où tu es awa, boyebi le Koya la Biso Nyo Sozali pour la conférence de presse et artiste na Biso Rive Kono. Alors artiste a commis déjà tout que nous voyons communauté. Mais quand vous venez à j'espère que vous avez un artiste. On a biso, la réponse il y a artiste et biso. Il y a des gens qui vont et puis il y a quelques-uns qui vont péter. On retourne à pour répondre. Mais comme un musicien, la question mingi est sur musique. Vie privée et sa vie privée à mon tour. Mais tout où est la musique? Pour nous, c'est la musique. Abana wapi nengeni ele on est tout chaque mutu so communiquer question on a mutu ça tourner en autres amis mikolo tazo répondre déjà la question luka question mususu otuna pas que ba question mo otuna même question toujours sa même question non donc artiste ça jawana conférence de presse ils ont animé par là DJ Masuki et puis na grand frère Zoro Mabiala et puis la question la bino la réponse il y a artiste na biso alors ça bi tarder tout le monde est un artiste et un artiste. Mais tu peux t'amener au même amour. Voilà, chers amis, notre artiste, il est là déjà. Rive Kono. Et ça, soirée à conférence de presse, tout le monde a raté, mais tout a tout concernant la musique. Tout a tout avant de Niakos Lengate, Papa Wemba, et il y a ça sa religion qui tient, ça fait des années. La musique et bêta la musique depuis beaucoup de Niakos. Et il y a des gens qui sont makambuya. Il y a une amabé de ming batima qui n'a événement à bateau. Mais c'est pas grave. Et le total la rane bola tu me dis mais donc on imagine ming journal bateau mais ming batima qui mais c'est pas grave. Alors azawana mais tout là biso ma réponse na yé car na salibino. Mutaba mutuna exact à azate donc vous tourner comme il faut mais concernant la musique. Mais na ba vie privée mais ma komotali musique. La question de musique est ébélé, surtout quand on a vu tout comme à Tilobi. Alors, il est là, notre artiste, vous voyez que dans quelques jours, il est au réseau Bima. Donc, on a regardé le début de Paris, tout ça, il va tourner, oh, le monde entier, c'est Ndimi. La minute de sa conférence, et à Paris, même chose, on s'appelle conférence à Paris, le même jour. Il fallait qu'ils aient couru à Paris, mais. Azam muta raison la ramingi la Suisse on va trop. Parce que on va trop à côté non à Tigui Suisse et comme à Paris mais oui ça nous vérité que monde de la musique makamutu et à Paris Bruxelles tout. Donc marché va monter et ça Suisse té. Les preuves année que le va play tout le monde en Suisse tout le monde tout c'est ah. T'es ça très bon à penser qu'il n'a pas la Suisse a vu que non trop kabola il faut valoriser pe mboka langa Suisse. Et on a dit conférence de presse, il bien. Donc on a parlé de cas, bon on a fait il y a Paris, tant que vidéo au Bima, et puis il y a en Suisse. Donc voilà, Mingi Roleza quitté. Ma question la bino, ma réponse c'est artiste la biso.
et aza ye monté de poser ma question. Ils ont la producteur, ils ont appelé à épauler, à balancer dès le début, Tissikoyo, le producteur Big Ansumbu. Il y a par exemple la question, il y a un retour, il y a bien qui manque dans le pandémie, mais on l'a délai puis après. Alors la question, mais tu retournes pour ça, mais on sait mon bimbe à la carte. Donc, on a la question pour la Big Ansumbu, on retourne. Biso mon pas journaliste, on a la question, on retourne aux en la tête. On a surtout un ami pour la producteur. Voilà. Il est là l'artiste. Poser la question, pourquoi ça lit bien pour concert à Souko Tobeti par rapport à la question on a répondre Shiga Moutala qui paraît à concert voilà tu te rappelles et même à ça la discours à Doba chance à vie na bilo yango so ko sangani te na ba age beaucoup minango voilà et si parce que Shiga lobinga na yebi pas sa musique na yebi pas ito banna pas ito comme so ko louper pende loko en plus c'est que l'équipe bien so ko louper c'est dommage voilà yango la baki c'est na baki 6 mois à Soukapo il était témoin ouais na il était témoin à Zurich alors voilà Nazana mituna mingi te on s'est présenté comme bisoto yebi mais bansu ba yebi te oyo azoloba ngai c'est Shiga ya Suède Tambo voilà à ndengo lobinde donc ndeko rive nazana mutuna moi mituna mingi pendate mais juste d'abord qu'on féliciter merci après tant d'années qu'on soit sous courage parce que musicien tigalaga musicien Rose à la noix tao directeur à société à taille pour tout le monde à Rabango biso vandia au yebi au monde attend sous directeur à banque mais bana groupe na bango jazz babeta donc ça n'a rien à voir pour musique qui allait loko nzoto et puis comme rapper collègue ça voilà et le rose le loko déjà donc félicitations à trop mais question nanga ali na moni mon pépé nyonso na Big Ansumbu que je salue mon pépé so kende bien mais accent na yo eza trop na makambo ya forme kendule nga na yebeli yo mpe kote ya ndule makambo ya forme toyebeli yo mpe moto oyebi histoire ya forme ayebi ke bankaka nyonso ovanda na bango histoire wana oyebi yango bien mais nakanisaki mingi kozala taxe na ndule parce que nakopesa mwa baexemple mingi tomonaki grand na biso pas bon na ndenge ya mabe te vie des fois ntango ayaki asalaki eloko na ayaki mpe marqué kaka na makambo ya forme et modoko c'est pareil et après biloko yango ezokoma lisusu te parce que balobi eloko na eloko mpe elaka na ntango nango na makambo nango mais artiste otikali artiste e ngai nayebi savoir faire na yo mekaka nanu soki okomeka ezali mpo na ngai nayebi te mpo na bato mosusu kotelemela mpe nanu kote ya lolaka na wana banzembo na yo ekozala plutôt bien parce que forme yali eloko mosusu ndulu yali eloko mosusu kotambola mibale kotambola bien comme mpe bakoswana mais na ndule ozala na problème moko te mais bonne chance na idéologie na yo toza encouragé yango et ti omoni mo badéplacement parce que toyebani lelo te na ba 92 tobetali na Lyon tant toti Kinshasa bino namonaki yo Pacha et puis na boyaki na ser moko wana boye prestaki mpe tobetandi wana Lyon vraiment ntango bimisi album na bino ouais voilà et depuis wana totika na bacontact lelo donc on est toujours en bon terme mais juste que forme eza bien tout le monde peut en parler mais ndule yo signature na yo mais kobosanaka namoni tu me bobosani makambo mpena ya musique na yo mingi otemeli makambo ya forme trop voilà ma question et puis bonne chance et félicitations merci mais nako répondre yo pour question na yo ezali question na tolimba la moko oui c'est ce que j'aime bien au sein au pesi toli et puis au poser question likambo eza pe opeka te mtutu ningango bato ebele bazozonga na likambo wana mais c'est mieux na profiter na conférence de presse na éclaircir omoni ndule ezaka na ba culture musique quand nde tozaka musique boyo oza bien placé oza musicien et bien tozaka na ba culture nde tobengaka culture fiesta nde tobengaka culture odemba nde mpe tobengaka culture obino boyaki nango ya traditionnel alors omoni Papa Wemba se démarquaki na bamasta na ye pas forcément parce qu'il est parce que surtout tali ba vie na biso wana nyonso be voloko ba Gina tout bazali ba grand chanteur
banyoka longo to ba grand chanteur mais Papa Wemba soit à se démarquer parce que a créé une idéologie au esangana qui na makamna ya musique. C'est ce qui a fait de Papa Wemba star of Sotoyebi. Alors nazolo bela makamba bilamba plus pourquoi omoni makamba bilamba zo faire partie à culture ya musique nga na bandelaki nga na bandaki musique justement na Papa Wemba le parrain oyo a découvrir qui biso à se lancer. Alors balbara toujours so ozana mutu oyo yozolanda ozana ba élément belé pezolanda ye. Vous comprenez? Bon, voilà la première des choses. Deuxième des choses, c'est vrai que en étant distant dans mon aki que mamba babilamba autoloba et continue à des ordres. Et continue des ordres pourquoi? Parce que je te cache pas mon frère, je me vante pas non plus. Toujours faire partir ba tout créer idéologie wana. Ba fondateur nango bazala ki me biso toi ba depto toi ko na bon moment to sali ke mamba bilamba ba lobelango. Au moins eloko nyonso yo ya lo vero batno so basala ke vero yo et salama so vert ya cassé ba mona moto na passe. Moto asa ne vert te vert ko kasa mo en rien. Au moins le la idéologie formé biso kota ke on a bon moment ba pauvre vieux narcos papa ba yebi yango ke tant biso tozo banda il a fallu ba petio ba to sangisa ba idée to sala idéologie mais idéologie ngo si connaît to sala kango là en étant loin na moni ke commis décalé comme la désordre pour le lot papa oza quand même d'accord que soto lobito zoa 80% ba to ba mona peut-être mamba sape afo les afo boule les jésus bébé ça va gêne bazo yiba bazo tangate et la mesa cher et la mesa passi donc et bima qui on dirait idée wana ezaki bien été on comprend papa alors là tant que cofondateur ya boulou wana mona qui non les gens nous ont mal compris yango moni tant na ye ba masana ngai ba modogo ba lobela pe bilamba ba masana nga ba pacha ba lobela bilamba ba nayebi ba koma mo ebele même na ba Congo Brazza na zana petit na nga moko abimaka dernièrement no ba de Paris petit na nga pe msou papa fond ba comme ebele ba lobela mo bilamba mais ce que le problème ko lobela mo bilamba eza problème te problème ali photo ya na idéologie to l'accès na public et boula bilamba ya ki mabete boula bilamba ya ki mabe mais batunde ba appliquer en mabe. Vous comprenez? Alors, je suis dans la bonne position pour nous rebeller. Pourquoi je suis dans la bonne position? Au moins, la culture, nous sommes pour sa modèle. Tu s'identifies à un modèle à récite. Si on a fait un biso pour battre mingi, oh, le modèle qui forme, il peut répondre na côté modèle. Na bonne attente comme moi. Pour nous tous quand même modèle yellow ko baton pas identifier bazomona. Je te cache pas, je remercie Dieu qu'il est là. Nazana vie à bien. Nana position à bien par rapport à ndenga na yaki mwana muke na lukifi na ngayawa. Lelo à mon âge, je fête mes 60 ans cette année. N'habitude na sali na quand même na société où on a à peu près une quinzaine de personnes bazo sala. Pour nga ils a déjà récite munene. Bon, et lamba pe na bata ngo tout le temps. Na lobaki que position na zana ngo, eza position bien na zonga. Na lobela likambo la ba mais na direction mususu. Siko nga na définition ya makamba bilambe ali ke olati otangi otongi. Vous comprenez? Il y a un moment lobby ordre mondial, il y a religion qui est une nouvelle ordre mondial. Donc là, écriture il y a sikama kamwasika. So la embeli petit biga na embeli était pour appétit na embeli pour azo correspondre na boulot na nango. Petit ala takana e, mais azo tonga azo engagé ba employé so ke na Rwanda na ba immeuble bazo sala. So la embeli ba petit na ngalo kwa ba jenga Samuel malgré to bota mina ibumboko. Azo lata mais so ke na Rwanda azo tonga ba centre na e. Ozo mona alors idée est que en partant de moi-même na bato nga nazo tia na nzela tolongola idéologie wana ki ba saper baza ba voyou ba saper ba bibisi génération non eza idéologie ndenge ba idéologie so laka soto ke na islam eza idéologie mais ba terroriste baza kuna soto ke na église catholique ya idéologie mais ba pédophile baza kuna donc idéologie nyonso ezalaka toujours la bato moko ba ya kana bazo bebisa alors nga na nazo voilà donc idéologie eza bien mende des ordres ya laki donc na ye pona pesa moi idée na baninga nanga oyo bakozala na motema malamu balaninga yango na lobeli mingi bilamba mais nazongi na likambo ya suko lobi ya musique côté musique na souci mingi te parce que na yebi que je travaille dur pour album oyo et convaincre. Vous comprenez? Na mona nanga utilité te na ya chaque fois na TV na lobaka je suis un grand chanteur, je suis un grand compositeur. Non, il n'y a pas de grands chanteurs, il n'y a pas de grands compositeurs. Public nous te déterminaka qui est qui. Sauf aujourd'hui petit na le rôle à Inos, on a vu qu'il a fait un petit truc mais Tangi Planète. Et pourtant na kati Congo toi na ba grand artiste de oyo ba sala même pas eloko mo na salaki. Dans la musique grand chanteur azana été, faux chanteur pas azana été, yo pour l'équipe à toi azana été. Donc ngai so mo na lobeli na musique minute na lingi ba juger ngai na ba produit na sali.
produit wana kalate né na lobby premier signé les autres les trois bato bayoka na kondima critique nyonso na kondima donc nazana droit na ndima bato ba sepela na te na ba sepela c'est là où na kolobela ma musique pour les trois soki eloko bimi bato ba off mais monsieur banda et banda wakaka bilamba siko nzembu et bimi toyoka nzembu on so eza bientôt mabe c'est là où na kolobela siko ma musique mais na marketing nanga lokola naza na culture na lobi na yo ya religion naza ko obligé na remettre idéologie en place donc voilà en bref réponse na copie sur moi. D'accord. Alors Big Atsumbu azo faire partie ba petio yo même na tika miziki a télémaka toujours nga fona zongela ndule. Donc à comme à voir même malgré dans sa musique était sur ça la spectacle na ye faut toujours abenganga na ya même à temps pour participer par nostalgie na participer. Na ya ba invitation na belé malgré na sa sous musique te benen ba invitation na belé na participer. Donc jour na ya ki koloba na ye que Biga na boule penza jour na koloba na ye que Biga na boule penza na zongi la musique pour na ye penza zaki lokola a réalisé rêve na ya zaki nango penza c'était le 22 décembre voilà c'était le 22 décembre pour na ye ezaki penza lokola a réalisé rêve na ye que vient na lingaka zonga na scène a zongi vous comprenez alors sikoyo album oyo na kosala Big Atsumbu azo produire en moté Big Atsumbu azande petit azo edenga 1 moralement azo edenga pe financièrement maza producteur ya album te album on azo produire ngonga moko de A à Z olaninga olande donc nga sikoyo pona rendre Biga monnaie de la pièce ya on a na dédia ki nzembu moko na kati nzembu wana na dédia ki na dédia ngo pona yebi petit ala ta bien na yebi petit aza na ba idéologie ya bien et puis azo correspondre na ba boulonga na zanango lelonga na lingi ba petit bazo lata bazo tonga bazo tanga. Donc là pour un nouvel ordre mondial à la religion parce que tous combattre bateau bana benga biso anti valeur biso bato sap ba benga biso anti valeur pour ba monde la rapso na angle ya ba voyou de Big azo faire partie ba rêve ngana nango faut lelo ba petio ba robeta forme ba za la paix na suivi scolaire kotanga ba monter pe ba maka même au sala entreprise te momo za la na diplôme OK soka tozo la ba mono quand même que aux na valeur de Big azo réunir ba élément nani aussi yango ngana randa ki monnaie de la pièce na yembeli nzembu pour na Big azo correspondre na ba données wana mais Big au soutenir moi na mai na biso awa ba caméra bazoye batena na zolo ba s'il vous plaît marai papa na bébé Chanda mobile ya Linda Stone Kabundu Mukunzu mwana Genève mwana Suisse mwana ya Molokai donc tu veux soutenir mwana mai fondateur à Rumbarai na na même orchestre de fond na Japon voilà na même orchestre de fond na Japon et puis bon na somba ben instrument na kisasa ba histoire to kolo bango souminité poto ke neliboso pardon alors tu veux soutenir moi la mai Rive Kono vraiment malgré l'embouteillage titre au Komawa donc o eza jeté eza pena ndule na biso e bandi donc ndule e bandi tu soutenir Rive Kono na musala sali na makambato sala pour la musique congolaise vraiment félicitations mon frère. Merci mon frère, merci. Merci beaucoup vraiment yango moto yeba mbangu to tamboli ba kilomètre belé to yé tito comme anisika o na conférence et puis bon ndenge masolo ya ligne ba si ba organiser to yeka to yeba organisation ndenge uzandeni ni pona to koba mais to yepena ko soutenir mon amai donc boye ba ke album na biso yo single na biso donc fait que ne liboso masolo tambola nega kezalaka nega ba Marlise le kaka voilà eza Marlise to ko bande ngo tema utu ndé na bosi na leli obutu mobimba refrain nga ndé nalingi yo linganga lokole na mana yo tika kosanga ba rendez-vous ya lokuta olingona vraiment voilà tout alaki ba solo leur vivre la musique ezalaki na lina bosa eloko moko mwana mayo mutayamanga na Suisse to batebele ba yebaka te mutayamanga na kati ya Genève awa mwana mayo donc na ye pe na bwaki ngunda bana mai nde bafandisanga ke masolo ezalaka boye donc yango na donc na bosa na arrive te pona soutien ya l'air na komaka na neti mutu moko kipelekesa na Rive Kono
en tout cas na bamasa mosusu oyo bayambaki ngai vraiment nasepelaki trop ti lelo naza reconnaissant mpona likambo yango donc nayebi te soki ekoki ube nako continuer ah d'accord mais zela nano marai avant akende azonga naloba témoignage na ye voilà alors Julie pardon donc en tout cas marai mpona ngai aza toloba modèle omoni ndenge na uta loba biso tolaki bato tolanda la muzika tozolanda viva la muzika tozolinga mpe tosidentifier na bato viva la muzika donc ngana se rappeler ntango marai aye okota viva bakester bakei baza bato oyo mingi biso na moment na tonaye koapprécier mais ntango bakester bakendeki susi na biso alaki banani oyo bakozala na capacité ya koya koremplacer bagrand prêtre loko abemelea alors donc kini ayaki ya kobouge fallait mpenza bato bauta bepai na bepai bapona deux personnes clés oyo bakoka koremplacer kester na debaba po bipoli kutu batiaki eka mingi te me debaba po debaba ayaki moto ya likolo kester ayaki moto ase me fallait de bato moko babima na ngai mbala liboso nakota concert namona marai na petit prince bingali natali bango mpa bakoyemba nabi bon histoire pena ya kesi na débat bato kobosa nango tozwi pena bato oyo bakoremplacer mouvement faut dire c'est qui à l'époque biso toi bafan toi bafan donc ngane na boy donc à l'époque na fan ya marai donc naye nazotala ngabi ah type oyo ayi na deux choses oyo na sepelaki abina kitoko azoyemba kitoko ngakuta à l'époque tant na mona azoyemba na mona ndike vie sama ngwana po vie mangwana yemba hermona na zolo ye pasa ko yemba na zolo vous comprenez donc après tu as adoré carrière naie a bercé biso na banzembe loko ba musulman a bercé biso na banana et fille a bercé biso na banzembe belé et pour nanga ya ki grâce tango aye nzembe fofa de moloka ça ambro jeni ebele tango aye Bruxelles vient beaucoup la bisinga ke mutu na yo baka tout le temps maraya za na Bruxelles ngana bi oh akomi na Bruxelles mais par grâce azali pe na bato ebele balingaki lokwa ba masa bambro jeni bazalaki banoko ebele banoko basali effort babendi ya ye yango ntango ayaki na kendeki mbango koluka ye mpona yebe ke mutu oyo lokola ye nakolupe te fo ala pembeni aye mpe ntango akomi tobandi mpe orepete na ye donc azwi nga comme kutu toyeba na ye déjà na viva tout ça et pourtant ngai mpona ngai ayaki honneur ya komona ke grand prêtre ya cha ye tokangami na ye tobandi orepete tobengi mpe pauvre esprit adora ye tokomi korepete na ye ti ndenge tozalaka lelo nzembo na ngai ya marlizo ya yembi awa ye moto asalelanga arrangement nango ntango ngai na ye na texte ye azotala abiyemba nono nayembi na yembi abi te ezela nano pesango nano napesi ye arrange nzembo wana ti suka mais malheureusement ntango toke kota studio na pasha ye azalaki na kina akuti na kina avanda ayoki nzembo yango na radio abi oh nzembo na yebi yango me abengi nganga na abi non ntango okendeki wana toyaka oblige tokota studio tokoti tokeyemba yango donc vocal oyo pasha asala oh mama ye yaka ye ekendeki yo mboka ya wele ye mutu asalaka bakoyi balenga vala do pasha ntango ayenga na bi kochange eloko te olongoli eloko te landa kaka nzela ndenge esalamaki donc voilà donc marai aza une partie na ngai côté musique do yango en tout cas papa bobetele mpe na maboko en tout cas merci à trop donc soki mana ye awa journal lelo mpona le king de Kimakuta parce que bavie oyo ndenge ye baotobetaka lisolo azali fanatique avie morunda lelo mpe eza king de Kimakuta donc biso tu mpe tomona mpe bavie na biso ntango basali bamakambo na bona bavie bokul bulukutu te tosala miziki tolaki kaka bafana lelo mpe toye mpe ntango tokoti na bamakambo yango vie batali que non a petit c'est encouragé à continuer ma maman na ndenga bien à récupérer sous petit naé tout ça ma solo donc le moko vie nous a posé question pourquoi featuring boye pourquoi ba massa na tebani vie ba massa on a déjà les king de Kimakuta ça yemba na bangote ayemba déjà na bango ba sala pe déjà ba makambo moko senga ba génération oya sika pongana loga génération asika na mambo ya musique surtout na musique sapo pongana li sapeur musicien naza musicien sapeur te yango monita na tanga ba sapeur musicien na tanga vieux rive te pour vieux rive azali déjà musicien
azalaki saper te apres akomi musicien biso moto ozalaki tobeta forme apres tokoti na miziki bango bazalaki na miziki mais basangisi yango sikoyo. Merci chers amis botu kolanda bongo conférence El King de Kimakuta ndenge elekaki et après conférence batutu bakomaki kosavourer na minute oyo bord ndenge bini kasi eloko mona koexpliquer bino chers amis Le King de Kimakuta c'est quelqu'un oyo asolana a collaborer avec n'importe qui. Bon, on a moins extrême tout de la vidéo oyo. Zachary Zachary Bababaswe a ça qui tourné dans Côte d'Ivoire. Et puis bon mon qui azolo ba sika papa wemba akoyaki avant que papa wemba moli monae etika biso na mokili oyo pai akata ki mamonte matamba ngala ça qui na se ba bimisa ki na sima podium ezaki balabala peza balabala place yango ezali oyo place bamontaka place confiné wana lekaka festival wana leka ya Asaflo eza balabala mais ezali kuda makadam te basali makadam autant papa mbaka aye kokufa bon mon pas wapi Zachary aza kolobela Le King de Kimakuta Zachary aza kosala appel na bato ya vivre la musique Le King de Kimakuta azaki touché na likambo ali touché dans Zachary alobi amoni place yango azui déjà idée musu pona papa wemba pona ve beaucoup mais to kolobango sikote to boyi et comment nous beaucoup compliqué musu pas likambo to zana mono ya sabos ni akos to boyi comme on a ebeba donc mais azui déjà idée musu pona papa wemba mais papa wemba boyebi que il fallait gouvernement ya biso ya Congo et soit en charge mausolée et puis bon ça a été loko et ça il peut bien que pona nini batupe oyo balingaka mingi boyebi ke papa wemba tanga zaki na bomoyi idole ezalaki Tabulei. Comment va que nous là papa wemba c'est vrai to ni papa wemba te ba que c'est les mausolée mais grand artiste le kola Tabulei Rochero Tabulei Rochero non papa Tabulei na opesa ba kombo nyoso tu azali icône azali savant azali génie azali na force d'inspiration oyo musicien mon congolais nan akokisi na lutte 3000 chansons et salamate c'est-à-dire alotaka na semaine moko alotaka 17 chansons na semaine moko azokoma et là on est retenir na papa abnégation to retenir na papa assiduité to retenir efficacité professionnalisme savoir-faire donc atiki héritage testamentaire artistique, mais l'héritage qu'il a laissé, l'artiste qui aura cette capacité d'interpréter, il y a qu'exploiter l'œuvre, l'intelligence, je crois qu'il faut aider la carrière. Il y a un peu pour toi, c'est qui? C'est Tabulei, c'est un grand homme de la culture congolaise, un grand musicien, Olelo, à un monument. Voilà, donc. Talanenge asangisi batu baye olelae ça veut dire qu'il y a un mutu munene lelo ba honneur oyo ba pesi lelo je pense que dès son vivant il fallait basala kutu plus mais mawaka ezala ba musicien basalara quelque chose quand ils sont plus là na sepeli ndenge ba memi corps ya Seigneur Lay à na Assemblée nationale où ils Palais du peuple ou comme le parlement donc tant on va saluer le roi Nengwana bah péci valeur ma casse le Seigneur Lay mais papa chéri papa wemba yemo ko tazalaki idole nae basalela ye mozolete premier congolais premier africain akeniko ko sala salle mythique na Olympia Pesi coule non va fouiller ba ndobeta ba salle mythique na Paris ya Olympia c'était Tabulei les grands formateurs des idoles il y a non ça a monté ba série mausolée bon on n'est pas là mais là juste pour vous dire que ils ont la bateau sous on peut se payer na monter to yamba ba ba micro bon mon émission les ba za lobela yango bokola na émission bino mo ndenge ekoleka le King de Kimakuta a su déjà idée bo qui va autant combat Chikito Mouchachino qui est le président de Viva la Musica et Babeli peut vous accueillir Babeli peut comme le King de Kimakuta pour dire que il y a un idéologue donc c'est qu'il faut le pangwana ou pas papa akoyaki il faut gouvernement na biso
basoma parcelle wana normalement bomoni batie même avenir bokomona na baimage batie même avenir na kombo ya Papa Wemba. Donc on n'est pas là. Bon la image ya Zakari Nenzali na Côte d'Ivoire Nengazo le Bela on a les camarades Papa Wemba na kombo ya le King de Kimakuta. À tout de suite. Sali ya balabala munene eko akobonga. Alors fait beaucoup akoya ki nesika oyo awa wana se ba ko réanimer awa na se awa place o na telemi. Shikito mushashino zo mona. Ba me ko réanimer fi awa esimbité. Donc en réalité si baso longola awa marosa si baso longola papa nesika oyo azaki suna bomoité. Yango na ye awa pona yo marosa pona bana nyonso tu pona Kongo mobimba pona bana molokai nyonso ya Sami Mikobi ya Riva ya George ya Jules Maswa bomo na place ndeko na bino atikalaki yango yeyo bana kini le Kinois baleki na biso ya mikolo le Kinois Bob Amiso na bandeko bota la place vie na bino atikalaki yango yo ezaki neti côté kuna salama te nzela mobulu menzele salama yango na gouvernement ivoirien a tiaki plaque oyo na kombo vie nazalaka présent kozaka na ba Marie-Laure na bato ebele bomoni batie plaque na kombo vie batia plaque na kombo vie place Papa Wemba na ndako ya batu si lelo RDC na tosali mouvementé madame ambassadeur na biso mama Isabelle abundi na ba document pour na place oyo ba pesa biso yango biso République démocratique du Congo, biso Zaïre, biso Kinshasa, to kipe place oyo. Yango leo na ye awa boye pour na Papa Wemba le Kourou, grand prêtre de tous les grands prêtres. Oya fandisa indusa, Papa Forme, Rivenkono, bino ba léopard de la SAP. Ngayo Zakari baba soye. Nabuki na kaka fleur moko ya skit na nzela. Lokola lupango oyo normalement il faut to somba ngo lupango oyo. Mais le roi to sommi lupango te bote lo na ina. Nane lo moka ya tina te. Na diembi saka na komba bino nyoso tu. Bandana mokonzi mboka parce que mokonzi mboka azamo na molokai. Bomonaki arsha betaka. Arsha wana ya mona molokai, arsha wana shikito mushashino. O facha betaka le 6 décembre za arsha molokai. Parce que azapena véritablement mona molokai. Yango na komo na bino fololo oyo nesika oyo tikala souvenir nesika oyo tikala gouvernement asolo na gouvernement Côte d'Ivoire et comme ya biso yango na nazo poser ngai moko na mawa ngai moko na kate sanga makamna solo ba bato bazo comprendre ngate ba mwana kwa mtalibo même ba comprendre kaka. Voilà, merci beaucoup Kolanda. N'ayez pas Papa Wemba et pas Yakoyaki, Bomoni, Zakari a expliqué Bino Yango bien. Merci beaucoup na Bino tout, N'ayez Bolandi, les camarades Papa Wemba. Nous sommes arrivés presque à la fin, il y a l'émission de M. Adelo, parcours, il y a King de Kimakuta, et Zaki Moulaï, tout ce qui est extrait pour ce qui sont de tout ça, tout ça, il m'a cambo, épelé. Tout coûte plusieurs fois la gare à Genève, dans Paris, dans la gare de Lyon, dans l'hôtel, dans Paris, tout ça, il m'a cambo, épelé, non, mais s'ilité. Je dis bien, non, mais s'ilité. Il y a grave, il y a danger, et ça, il y a les sous. Mais si il y a danger, et ça, il y a les sous. Si on a lobby, Bobby, qui est en Némoana, si le King de Kimakuta, bravo à toi, l'artiste, il y a danger, et ça, il y a les sous. Et ça, dans l'artiste, moi, je ne vais pas manakin, tant que les King de Kimakuta, il y a une manière quoi, ça va nous faire n'importe quoi. Par contre, on va n'importe quoi, on va pas puisque, basé à un niveau, les King de Kimakuta, ça c'est normal. Donc il faut que nous ne répondre à Bango. Bolanda, Patrick qui nous demande depuis le Bumbashi, avant tout Kabwana, Nenge a lobé pour la bateau, oh, bah ça, n'est pas n'importe quoi pour la idéologie à l'équipe de Kimakuta. Bolanda. Ça peut être comme atongaka ye moko babilamba akena wenze ya gambela sombi barido atongi nda comme ça peut oh mais bozo kumbela ça pango na ndenge nini Patrick Mani bon ya ceci moto moko akoza la peut-être olia kena ke no soma lipe pa moninga ngamoko na lambeli pananga na komo lia siko na komo sala mais asa boulanger soki akomi comme ça le na ye moko asa boulanger mais asa client
batalaka client ni moto oyo asombaka ebele yo misaleli yo moko sapato olati okomisa pere sikoyo bayoji Jean-Charles Castebajak Dolce Gabbana Mushino Balmain bango tu bazala basaper te Patrick Lema sikoyo bozo confondre biloko pena Papa Griff atikala kozala saper te akozala saper te kudia ko kunua ko kukota pempeni boba Papa Griff otikala kokende ata mboka te pona makambo ya sap babiso Patrick tokenda braza mbala ombala tokota babisika ebele baevito azambi kutu pona makambo ya bilamba asala wapi azana mérite nini oya la sape ngana zala yo mona ba trophée maire de la ville yamba ngai honora ngai ba trophée mbonda chango nazana ngo ba diplôme ya mbonda chango ye Papa Griff azata na mérite moko siko ki sapere ngo bozosia ye azala sapere ya ndenge nini azata na mérite moko te batikala ko inviter na mboka moko te po akende ko sala makambo la sape sikoyo ki sapere neka ya ndenge nini formation physique kutu zéro pona makambo la sape Papa Griff aza sapere te yaya ozandela courage akolobela forme oza sapere te omoni ba sapere zande ba tondolo bilele bibombale crocodile alozifu mwangandu mobile lycée esthétique dadimbela sénateur six mal tolokoto moto akenda poto pona makambo ya bilamba makambo ya mvwatu siko ye azaka azande omoni amonelaka bayuma lokola ya lobi en tout cas bo excuse ngai biso tofinga kate ya lobi biso bayuma ye amonela nde bayuma wana akomi ko benga basape asalaka ba ONG po ali aka mbongo te ozomona ye aza sapere te Patrick Lomande la haute tension de la SAP. Vraiment, nous sommes très honorés en ce jour. Pourquoi? Parce que nous filons vers la fin de l'année. En fait, émission ya boy, ça rappelle les peu qui tombent quelque part. Binyo so boebi. Ah, tu vends déjà tous en coin aquarium, aqua hotel. Bon, vraiment. Binyo so bozo tamik il est so comme kasumale ça pena aquarium. Hôtel, agua, hôtel, vraiment. Ici, là, on bien, on va bien, à l'aise, quelque part. Mais tout ça, la publicité. Patrick Lumande, et loco na banda kolobayango. Donc, toi, tu as ma solo, il n'y a pas Papa Griff à côté. Au lobby, Azan est comédien. Bon, il a évité. Azan est cordonnier. Azan courageux, Azan cordonnier. Bon, il y a pas de yoga, mais pas tout le monde, il y a des gens nazaka ba côté moko ya nani ya matete kuna na kota pena bazobeta ba solo na na distance kuna balobi azaka ne cordonnier azaka commissionnaire pe ya basapato donc ye misala ne na la sape aza porte parole na cordonnerie na yoka ke balobi aza commissionnaire pe ya basapato donc peut-être atongaka nde babilamba ye alataka o babatisa kenda kosomba na gambela nde atongaka par exemple peut-être donc ye côté kuna za fort Papa Griff na ndenga mabete numéro nanga ezotikala moko 097 905 26 84 donc 097 905 26 84 Papa Griff koto vraiment au comprendre biso balobi Papa Griff azakane cordonnier, coopérateur, donc commissionnaire à Banini, benga biso même en direct. Enza ya kobo ya tena lobby. Soki yé benza aza saper aza président ba saper. Aye bisayo ba saper ngana sana Lubumbashi, toza Lubumbashi. Yé ba saper ne Lubumbashi baza wapi. Pour nouvelle vision ezati na Goma, Bukavu, Kalemi, Nyunzu, Kabalo, Lengwe, tiba côté Nyonso nouvelle vision ya li. Sikoyo yé Papa Griff. Ba élément non baza wapi. Donc, nouvelle vision est que tu na Braza, nouvelle vision est na Braza. La Suisse, bisika tout. Nouvelle vision est ali, hein? Donc, talagaka. Merci, mais pour la ressource ça, Patrick Lumande, boni masolo ya mozole, pour na zomo na kenon, ils ont des baby. Yo koko sangana ba masolo moko olinga ko tunanga ba makambo na epina sana répondre yo, oko singa na makambo oyo ya cordonnier. Oyebi eloko moko na lingina yebisa lisusu. Ba yebisanga masolo na bayaya oyo baza na Suisse te na Suisse te na Grèce moto nanga Chico Sengo tima 2 fois champion na kati ya bakine ba Chico se wana donc tokonore ye Chico se na lobby balobi azaki soda ya biarimana soki azalaka soda ya Mobutu akenda ko zwa bibembe na Rwanda kuna periode ya biarimana
ya aza ne militaire aza sapeur te aza militaire oui oui aza ne militaire donc omoni yango ezopesa ye courage mpenza lokola azaka mbila peut-être aza kotonga baboti ya basoda kuna bamilitaire epesa ye mwa courage akomi koloba ke o ye o te papa nga aza sapeur pena mena nga nasombaka soki pena ye amakasi bon alobi nouvelle vision to abayuma nouvelle vision kotoyo ye soki ekiri na ye mpo bafingaka ye balobaka soki papa nini totana tozokende tokokutana bakine wana amabele mame tokutani nouvelle collection po tondolo bilela asalaka batandi na poto kotoyo asombi batanda ba nouvelle collection soki ye aza sapere ya solo atanda batanda ba collection 2021 asomba ta 4 pièces bon biso pe tosomba tomona nani oyo pena azaka sapere banani oyo bazaka basapere Patrick Lumande basapere bali malgré nouvelle vision Dada Weston losako moto na ngai Dada Weston naoki kanda nao seke bonjour quoi naoki kanda nao moi dédicace quelque part na mot final na quelques dédicaces pour tant na biso na moni ngonga ki nango pardon bon mot final na koloba nouvelle vision cours de grand sap sans injure ni insulte, sape pédagogique, sape de maturité, sape sociale, sape sans frontières. Po ya biso ezaki na Bangola basuve bazakuna, suve na kati ya Luanda, na Brazzaville balino Kizaza, alino Mayala, Arnaud le japonais, nani oyo Thierry héritier de Nesquin. Donc toza ebele président yela, Doudou Beretta, bango tout na Brazzaville kuna. En tout cas, vous avez la calme, nouvelle vision de Makambo. Baoyo nyonso ba koya ezaka bambriema omoni eloko ezaka ya malamu bato misusu balingaka kofinga eza arme ya ba faible kofinga eza arme ya ba faible soki moto aza makasi alakisi bamoni kaka ba exploit banini otikali kaka kofinga me bilamba eza te babiso oyo ngana na Lubumbashi na betaka des fois te ba collection tout na nango ya tricage te po ngwanzu te ya rive nkono auti koyemba abi ngwanzu te et c'est vrai bato tout balata bangwanzu kimakuta ko banda ko kanga bango biso ba généraux na yeto ko banda ko kanga moko na moko ngwanzu te ba salute na yeme Dem Simbi la mama la plus belle du monde moi sinangai salute na Jinya Selumande Mylène Lumande Charlie Lumande Mieline Lumande Donciel Lumande, Christanvi Lumande. Wana bana na responsable Yama. Na responsable Jessica. Oyo bana kento ya ngolo, inzo ya ngolo, bakaminyo pe ya ngolo. Makambo tu ya li na fandisa ya lukuta te. Ngaza te bia oh na keko kota na kama studio. Te. Ba pale ya li. Mapango ya li. Musala pe ya kitoko. Oyo grand prêtre Nyarka aloba kamwe esika ekotisaka mbongo ezanga te makambo tu tata biso to basapera pamba te toza ba responsable tondolo bilele grand responsable crocodile alozi grand responsable dadimbe biso tout toza ba responsable merci à tout le monde on a dit ça fanfa de molokai de ça c'est congolaise fanfa kalende sans oublier yemei le capitaine Zambia ba capitaine Willy Musheni code ya mboka moto akanga masolo donc sécurité tout ya Lubumbashi ezaka Willy Musheni yeso ki abimi ya makambo bébé na bo sanité merci à Patrick Lumande pour na koya donc kondimela biso appel autosakio na kokota na émission na kopesa biso clarification sans injure ni incite bolakisi kanda na bino. Mais je vais faire le mieux possible. Toi na kandate makambwana en tout cas boli yo moto lobby et puis na yoka même yo lobby saper ngana yebaki ke moto oyo akenda ko finga eza porte parole ba saper azana na réseau po ya le cas mesana quoi aza porte parole ako finga porte parole ako kumisa mais oyo kolobake aza saper azakane saper te aza cordonnier te aza cordonnier te aza de commissionnaire ba cordonnier merci beaucoup Tanabiso Ekei Granda Yakuza le maestro na Paris na bonne sanité Dali Mutombo Nangola Agostino Neto Marciana Gachala Dino Musinga na Kisasa
bino nyonso bisika bovandi Bertine Molekela na Londres na bosani bino to et surtout kabaka banga ngoyi bino bosaka nga azala niki na boye na bosani ke mama motema pembe dense meya sans oublier makambo nyonso tout esika donc là où réside la confiance du chef maman Mwamboyi maman Mapasa maman azaka maman Christella Christivina Graciela na pesio mbote a tous en aquarium hôtel bino nyonso bisika bovandi masolo leki kitoko 2021 tomona. Ouais, merci chers amis. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a bilan à Bissau, il y a année 2020, il est qui. Alors, bientôt, vous allez sur une conférence de presse avec l'artiste Yemoko le King de Kimakuta, début janvier, dans quelques jours, pour que ce soit programme de 2021, nous évoluer là. Voilà, on a Yemoko artiste Moutou. Merci à tout le monde qui va soutenir le King de Kimakuta durant cette année 2020. Oyo ezali kokende na achèvement pour notre quota 2021. Mais vraiment nzamba pambola bino Washington grand pays et pas aux alliés na Bundes bambote na yo nzambe a pambola yo. Salut à toi mon caméraman Nesra bino qui est dans format bana tout dans ma solo Marie Jovita. Salut à toi celle qui est derrière la caméra. Vraiment, merci beaucoup. L'image de Kitoko Bozomona, c'est Marie Jovita. Na format ban tout, donc celui qui super année de filmer, on a été ban de filmer. Merci à toi Marie Jovita. Merci beaucoup. Papa Choa, papa comme allé dans l'émission beaucoup depuis Allemagne. Ma mère Venayo, na libota ma maman Pauline, ma mère Vena bana nyonso, ba mbote na bino Venanga Elimananga depuis Belgique aussi. Vraiment famille Mobimba, libota Mobimba. Nous avons pambola bino ba merveille à Masuki Dodo Tomako bambote na yo vraiment ba merveille parti menga na Lyon ba merveille yona mama ba merveille na bino vraiment tama pambola bino BBC Taylor Vanam depuis Lyon ba merveille Salamanda les Bocard ba merveille à toi bino tout en tout cas ban Lyon na Lyon vraiment boza ebele ti Masuki alinga bino mingi vraiment ba mbote na bino et pas bozali na pesi bino ba meilleur vœu avocat bilele ba meilleur vœu à toi donc bino tout boza ebele na Lyon boza ebele nzambe a pambola bino vraiment et pas bozali et ba masa tout bo soutenir qui le King de Kimakuta ba na Genève c'est bino mbasi Jenga Samuel vraiment aucun bien Bikanson pour les grands producteurs Rex Buluku vraiment ma merveille Didier a pessimé ma merveille néon chez antidopage ma merveille à toi qui encore vraiment tout le monde vous a ébélé dans votre abonné Frédéric Colonel Mbouena de en avo bambote na yo bo soutenir qui venanga marai murunda motema Linda Stone vraiment merci beaucoup mon grand bambote na yo ma merveille venanga Niura depuis Genève, venanga aimer de Niura, ma mère vraiment merci beaucoup na bino tout hein oh la radio Masuki avis du public vraiment tout mon ami Mbalasi ma mère na bino tout mon ami bongo dans quelques jours la conférence de presse avec King de Kimakuta oyo wapi a ça programme il y a année 2021 Sandrine Ulungu la femme de King de Kimakuta donc ba mot na yo wana motema na ye nzambe apambola yo pe la reine de Kimakuta ba merveille à toi Feza la star ba merveille na yo bino tout vous soutenir qui vraiment émission oyo ya vie du public durant cette année 2020 ba mbote na bino to mona ni Congo Saint-Éric le conseiller Osiris Akobo le meilleur JR Ntimba maître digital de King surtout ya Katote dit Serge Caché est-ce que commissaire Nabi Lokota Maya la Prince Kokende Chinite Eva Tumba Nanverse surtout ya Turquie te dit Kebako yo kenda ka Turquie Bilokos Michel passe à la base man il s'appuie pas si
Mama Eugène Diambote. Oh mami lela, Gedone Angumba, Etense. Pichu Kiala, Adelaire Damoun, Tika Mayor Longe, Patrick Lomande, Tondolo Bilele, Crocodile Alouozi, Dadimbela.